Musique na ye ezali lokola ozozela bozongi ya mwana na nzambe na kati ya bomoi na yo. Yebongo nani Feregola Nika Boronina ya mukolo Pazuria champion d'Afrique Jésus de Nuance Papa Hervé ya Bagolois tozonga mwa mokesima na lisolo ya arène na la défense oyo Feregola alingaki abeta concert na ye na Paris. Tolanda Feregola Nika Boronina ya mukolo 12 malin asignaka bongo contrat na ye na arène à Paris la défense oyo esengelaki na ye abeta concert na ye le 26 avril 2025 oyo bagolo bazalaki mobilisé na kosomba batike na bango na ko réserver ba place na bango kasi Feregola ayebaka te ke azalaki ko travailler na Yuda na kombo ya Charles Tabu. Charles Tabu bandeko nazali ko rappeler bino azali ndeko ya Mark Tabu oyo atravaka na artiste na biso mususu Fally Ipupa kasi na ngambo ya ba Mark Tabu ba supporter ki lisusu te komona Feregola ko uta ko beta double Adidas Arena ko beta Genève Arena ko beta Couleur Café ko beta ba festigola na ngambo na bango annulation na ba annulation ba lingaki ko sala ete Feregola akokala na bango ba kotisela Feregola ba main noire Feregola abeta concerté ti lelo sal emela bagolwa ba billet ba msusu bazwa ba billet ba msusu bazwa na bango ba billet te kasi après quoi annoncer annulation ya concert ya Feregola ya Paris la défense tomona artiste moko ko sala live ko sepela ko mela elakisaka na bato nyonso ke azali na ye artiste moko ya Matalana kasi bagolwa bazalaka na bango focus baactiva na bango déjà code 16 ebeba ebonga etali kaka bango moko na Papa Hervé na bango. Feregola asukaki bongo te alakaki na bagolwa ete bovanda kimia dati mususu ya sika ezopesa makala mingi te bagolwa bakontinue na bango ba challenge na bango na kimia kosala promotion ya artiste na bango na kimia kosala ba live na bango na kimia. Feregola yake ko annoncer na bagolwa ete bobanga na bino te nazwa tia date. Feregola yeko tia date ya le 7 juin 2025 oyo na kati ya ING kuna na Bruxelles kasi annoncer na bagolwa ete ouverture ya babillet ekosala mabongo le 3 mars jour ya anniversaire na ngai bosomba babillet na bino bo réserver déjà ba place kasi bagolo bazalaka motivé na esengo ya kosomba babillet na bango tokoma le 3 mars boye machine lokola salama na maboko ya bato ezangaka nango mwandambu ya ba caprice te machine esalaka caprice nango kasi na ngambo ya bato malowaka na bana na ye bakomaka kokoma na ba page na bango annulation en téléchargement basepeleki lisusu bakanisaki ete Feregola Nika Boronina le padre akostala lisusu annulation ya concert na ye kasi lokola nzamba lalaka na bagolwa annulation wana salamité tala basipiritasi ndenge bakoti na bandako lokola puku amoni nyau bazomona na lisusu te bazoyoka na lisusu te bazangi eloko ya koloba kasi Feregola aye kokoma na page na ye ouverture ya babillet mususu ya sika oyo esalamaki bongo na mokolo ya mercredi 12 mars kuna na kati ya ING Gauloise Gladiator melomani ya bonne musique olingaka Feregola welela déjà réservé déjà place na yo parce que ba place eza limité somba billet na yo po ete mukolo yango ozanga kobina te na Feregola nzembo lokola bizorbi lokola kitangi yu obina rumba ya kitoko na nzembo ya seconde chance welisa po place eza limité ezalaki bongo Noëlla la Gauloise Lingala Facile News tomonani bongo na mokolo oyo mususu soki kolo Yesu azongi lokite na bomoi na biso tokutani. Bonjour à tous, code 16 bébé Bonga.
Billetterie déjà ça va. Quand elle sold out, félicitations à tous les Gaulois, à tous les Gauloises. Opération Mobondo. Bagolois, toko ta la distraction te. To landa ba numba wana ba oswa na internet te. Makambo wana etali biso te, biso to concentré makambo affaire. Boke non sa baki ndumba bolala ni mibali moko, bolinga mibali nyos, bolinga mibali moko, bolisko bodiembela, papa va chez programme. Vrai Gaulois, vraie Gauloise. Alors ça rend toi na événement du siècle. Ouverture et billetterie à peine. Rendre bandi la moto. En tout cas, ba live ya rando toroyate. Bobo mana, bo melana makila, bo finga na kitoko, sobe bokuta li bo bundi, biso tozana toujours concentré na makambo eza les pâtres. Fait rigole, Jésus des nuances. Billetterie déjà makambo tout ok. Tozala na les 7 na ndenga Belgique bomona. Moto pela. Moto ekopela. Rien n'est impossible à faire rigola. Tout est possible. Vente ba bien na biso, eza mibale. Physique na en ligne. Tout exagéré na producteur na biso. Fly One Waypod. Tous un paquet spécial. Il y a 250 €. VIP, babingi VIP. Okolia, okomela. Wana champagne na musuni. Olia, okomela. Na VIP à 250. Ça dit qu'ils ont stand moko ko saganati pour na yoso mi sepeli so do sepela. Un vrai Gaulois. Alors ba Gaulois na ba Gaulois c'est tous un billet il y a 90 €, tous un billet à 80 €, tous un 70 €, tous un billet à 60 €. Donc tu vas dire un billet à 250 €, 90 €, 80 €, 70 €, 60 € ba Gaulois. Tout là qui s'abangue tous à la baibele. Soldats nous sommes téléchargés déjà. Tout le bas mingi te met tous en action. Opération à double ING Arena. Tout ces aliboso lelo, lobito bandami bale. Toki na unka bongo. To kumba ndule ningi to kumba na didas Arena. To kumba faire gola to comme ça musika. C'est-à-dire qu'il faut tout même faire ba dimension oyo. Bazako kana faire ti. Bazako tela faire place tende photo comme ça faire biso ba Gaulois. Un vrai Gaulois. Il faut même faire ba standing à l'écolo. Amata bar trio. Faire la moto, n'importe qui te a moto, faut qu'on honorer la musique. Qu'on honorer le spectacle. Parce qu'il y a vendre image et culture la musique congolaise. Alors, en tant que Gaulois, en tant qu'ambassadeur de Bagola, en tant que fanatique à faire, tout son babillet, tout ça. Tout le bamingi te met tout ça en action. Tout l'axe à banque, tout le carabango de Bélé Natina. Ainsi qu'on a pourquoi Oyo. Fil dans ta técomique, on a donc débordement à Saranate dans la billetterie. Tant que le Banabino qui fait rigoler champion d'Afrique, bon dimanche, c'est l'artiste le plus aimé Boboyaka. Dans la billetterie. Alors, tout le monde, quelques billets, bah, tu vas sombi, bah, tu n'as comment, bah, tu n'as message privé. Quelques Gaulois, quelques Melman à Rumba, ou bah, tu vas sombi déjà, bah, billets. De mettre le bas, angoué, mais dans la billetterie à Saranate. Angoué, mais ali. Alors, félicitations à Bagola, tout. On va s'activer dans le 12 pour nous faire billet. Opération, tout ça, nous avons moko sold out. Tout là, qui s'abonne, tout ça, la caïbeli. Tout qui n'est aussi ça va billet. Baloba qui n'a biso que pour bêta concerté. Mais biso, si vous surprendre bango, la date à l'élo. Même jour, tu annonces ouverture BT, même date. BT, réseau somba, on va lipana nguba. Boinde bagolo bazalaka, boinde bagoloise bazalaka, boinde baglazato bazalaka. Merci na bagolo à Paris. Parce que petite sœur Nabiso Naomi a sommé déjà billet. A zalaka évidemment tout y a fait le golo à Paris. Ya Europe bazalaka. Ça dit que bagolo félicitations Nabiso. Oeza eza donc remerciement Nabiso pour na faire le golo. Ndenge to rata ki kopé ça est joyeux anniversaire tout rattraper ngo na lelo na lobby tout si ça ba billet wana. 16 500 billets à Mouké. 16 500 billets à Mouké Bagolois. Tout là qui s'abangue tout ça la rebelle. Tout les kakabango na tina. Tout ça va bien à biso.
pour tout qui nous bête à concert historique tout bête à double tout corriger erreur na bango bayini nanga boza koela nini bayini affaire bozo luka nini biso bagolo tuza focaliser ING Arena billetterie na biso tuzo landelango de A à Z alors bino zo sala bino monter ma passe pour na nini bobani déjà ba émissionnette et ça c'est un point biso parce que bagolo déjà ba bandoti na biso ba billet na comment na privé na WhatsApp et c'est ngo biso bagolo to nango parce que tu as activé à 100% tu somba billet na biso comme il se doit yonani au pexana somba billet faire à partir de RDC na toucher ça l'ING Arena à partir de faire tu corriger ING Arena yonani au kabolanga na faire hein ozanani yango ozanani chéri nazala kikano lelo na komina lobutin amati zobe mobali aba chéri o faire quoi dans un écologie chéri love-moi makwanze bakisaka bouteille de fonami kasi nazoto a moto te tianga na place na yo a femme d'affaires yaka au définir love na biso ba baiser mosusu ezalaka na bato batia odeti bambe yaka au définir love na biso oyo ka faire ninga zo yemba love au expliquer bato amour na lingala lisusu bino bosaka na faire ngo bomona yo yumana kuyemba yemba ka wana ba shedi brazana ngo fira yemba lonze odeti bambe est-ce que ça problème écologie amour environnement amour nanga pollué very ozo yembela biso ozo expliquer biso environnement mais yo mutu tanga ko environnement te ozo expliquer environnement ko leka ba environnementaliste mais ozo bona bato ba yebi lorote bazor le mwana tongo ba finga ka yo fere ba boya ka yo fere tandis que biloko zo mema na mboka science ozo expliquer bato batanga te mais bo batanga ba komi ko yinayo yango ba maniki sienda ba bima bu ba yebi loko te na politique ko finga bazangi place mais yo Hervé yo gola botanga te mais colonisation artistique ozo coloniser ba yuma wana tout non papa Hervé malembe